Mbote bandeko. Ya di bolombo greffe international du peuple mokonzi. Bandeko nangai na yeli sur le loi wa liboso na bino pona ko yebisa bino danger ni tozali ko encourir pona peuple na biso na mboka na biso moko isika baza ko boma biso tout le temps. Ya mona lelo na l'équipe pona yebisa bino boye bandeko nangai. Samedi oyo yuti ko leka ba bomi plus ou moins 70 70 victimes, hein? Naba bébé, naba na yambike, baza kukata ba mitu, baza kukata ba kingo. Bandeko nangai, prenez-en au sérieux, prenez ça au sérieux, makamuto zobi sabino. Totalement, culture wana ya kukata batu ba machette, et komi na porte ya Kinshasa. Et comme pene ya porte ya Kinshasa, c'est-à-dire na bandundu, na kwamutu, eza ya koyinda. Ba Rwandais, ba Mbororo, ba kote la kabiso na bangombe na bandundu. Ba bomaka liboso 800 personnes à l'époque ya Jeteningo Bila, oyo a permetaki homicide wana salama. Lelo oyo basi ba planifia ndenge nini bakoki ko vide population na biso na bandundu po ba peuple yango na batuti na ba rwandophone. Donc bandeko ngai bo telema samedi kaka oyo uti ko leka so motro bomo na bibembe ya bana baya ko lakisa bino kutu boye ezalité. Donc totelema bandeko na biso totelema. Les autres, nous sommes lundi 26 septembre 2022. Mawatro, Bandundu, Mawatro, Kwamutu, Mawatro. Hein? Makila, Izako Tangakuna, Lokola Mbula. Objectif, Yaba Rwandais, Yaba Tutsi Rwandais, c'est de créer un conflit planifié par Paul Kagame, Kanambe Kabila et Félix Chilolo pour créer conflit entre Bayaka et Bateke. Vraiment, il y a un crime humanitaire de grande envergure. Balingi, Basili Sabiso, na Mboka tout, Nenga Bazakosala Bagoma, Balingi Basili Sabiso Pelisusu, Nakati Abandundu. Ba dépeupler population Abandundu pour remplacer Naba tout. Nenga baza kosala partout na est kuna. Donc tout tellement na ba Congo c'est pareil. Donc tout tellement bandeko ngai. Le pays est en danger. Le grand Zaïre est en danger. Donc tout tellement baza ko remplacer baza ko bomba balingi ba vide bandundu pour ba remplacer na ba tout Rwandais. Nenga baza ko remplacer na ba Kasai partout ba Bakima. Lèvons-nous et battons-nous immédiatement, sans attendre, soi-disant, gouvernement fantoche les Aliwana. Qu'on attendre, si va y abattre, le Kola va leader politique. Où est Fayoulou? Où est Mouzito? Hein? Bango va leader, n'a bien beaucoup Misaka. Wapi Bango? Hein? Beaucoup, besoin n'a beaucoup de l'élection. L'élection, elle va aboutir à rien. À rien. Ba Mouzitou, ba Fayoulou, ba Nani, ba Kosala, rien. Parce que l'élection, elle est déjà préparée, triquée d'avance. Yangona bandeko nangana yika ko yebi sabino poto telema. En tout cas, c'est très grave makambo tout ça ko vivre mikolo oyo. En tout cas, to salama tout benga na batuana. Bo telema mobi na ba distraction. Bo bima na masanga bana kin. Longonya na lokota bana Goma na ville na journée ville morte. Réussite totale. L'obili susu, ville journée ville morte. Pourquoi bina bana gitsasa bozoko ko sala même pas ndenge wana. Donc totelema to benga na bato bana Goma longonya na bino to continuer bitumba oyo po mutu to zena mutu aya okote la bisote. Mutu aya okote la bisote la bitumba oyo. Merci la bino nyoso bato bolani ngai bo partager vidéo partout bo partager ngo pour na cadre ya mobilisation. Ingeta, on est ensemble, peuple mokonzi, toujours, tous allés on a pour la motiver bino. Voilà, on a qui n'a pas pour la sabino, nzamba bate la bino, toko bimba la sima,
et dit bolo muglefe international ya peuple mokonzi. Ingeta.